Mama Tofanda Tel, Bébé quoi, Chaba Kassongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro, il attaque alliance, Yange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, na modèle, Tina Famia, Ibe. Masiandoki. Nakoma kubanga o kwenye Amange wa Mukusa Kilima Buma Giselle Irene Masandoki wa Mukusa Abisana kwanza muna wa Mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avoka, bambumu ezalaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya Mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignoso, Bamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité ya Bundes, oh maman abino la cabino kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavoué makasi, nabanda kunabino, partout bozali ndenge na lobaka, nzambalola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irène Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu basabona te na site oyo bo s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ba mouré zeto pesa merci na bandeko ba soutenaka mama Irène Masiandoki ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na baka respect na mama vende moi so amebla vende ndaku na Verchache ezalaka yo Betty la patronne tobosanité fondation Willy Moucheni ya Willy Moucheni code na mboka moto moko bien musala kitoko fondation toujours tokos tokendaka bongola mama bibishe mwanzambi euno en direct de 001 BBCD moi-même. Merci na mama Cornelia Lutadi la mwana télé si moi sia tata na kati ya Bundes. Bandeko nanga boyebi ke mama Cornelia atekela kabiso biloko ya kitoko Gracelet cosmétique. Makoti selibino ba crème ba biloko bozo salela ya sam. Ba mourena ba moureze. Bazo teka yango ya faux ekomi ebele ya original vrai nango luka mama Cornelia azana contact mbala moko na compagnie wana osomba biloko ya qualité na prix ya bien po ozala assuré na pona yo bobenga ekosala bien. Merci na mama Sylvie Mwanzaka en direct de Congo Kinshasa balobi restaurant super urbain kolia kitoko diaspora soki okomi na Kinshasa yo mwana poto komi na restaurant super urbain te pa mama Sylvie Mwanzaka te seke okoma kite balobi kolia bio buffet africaine chaque samedi dimanche restaurant ekangi masolo ya propre ya qualité restaurant Bastar
ezali kaka moko restaurant super urbain chez Mama Sylvie Mwanzaka. Voilà, merci pour la patience et fidélité tobo sanité Fatou Sen la sénégalaise azosunga communauté ba papa mabumweleki minene na ba mama balobi benga Fatou Sen la sénégalaise osomba bageni ya kitoko ya qualité ozolata ezo kitisa libum ezo traité yo azape na ba bijou ya kafu ba bijou ya qualité azana ba mayaka e bongo ba soutien laisse tomber baso boza tolo minene bokende kozo ba soutien ya qualité na boutique Fils Fashion yemoko azawana Fatou Sen la sénégalaise. Merci pour la patience et fidélité irani masendo ayaka boy na la cabino masolo ya so na betaka aubergine te wana fifi tomo la japonaise 4 fois ya azolanda bengelanga ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle alanda lisolo ndenge zokende ndeko moka bengi biso na Canada abi mama irani beta lisolo nanga talisa batu koma ba famille balingi biso te nayebaka te po tozalaka so esika moko te biso na Canada bango na Kinshasa fo basalaka biso boye mama irani naza na pasi ya kopartage lisolo oyo mama irani nasungaka famille nasalaka tout bafamille nanga bazala malamu mama irani nga loboko moko na Canada na debriaka musala ntuka nasalaka vraiment nyonso mais nabandaki kobule na bengisa mwana ya grande sœur nanga nabanda koluka kobengisa mwana grande sœur nanga depuis kala mama irene ntango nayaka kaka Canada sika nasala nyonso nabengisa mwana ya grande sœur nanga mais esimbaka te ya mobali neve nanga nabundanaka ma esimbaka te ya kosala ke naya kozwa kope ya ndeko moko ya mobali alobi ke bakota Afrique du Sud apartir Afrique du Sud ayebi ndeni ya kosala mpo badebrie de banzela ti akomisi awa na Canada mama irene natindaki bambongo ezalaki vraiment sengo na famille parce que nazo sala voyage ya neve nanga po nasalaka liboso esimbaka te mama Irene petit wana akotaki Afrique du Sud tanga akota Afrique du Sud mama Irene moto alobaki bakota bakoumela kuna te baza po na 2-3 semaines bakobima bakoluka nzela yebinde asala makambo na ye biso topesaka mbongo mama Irene esalaki mwana ana kenda Afrique du Sud abeta 8 mois liboso na Afrique du Sud ekomi fona tindaka bambongo akolia mama Irene ekomaki na bati charge moko na vie ezalaki vraiment difficile bien que nga pe na Canada naza na mwasi pe na bana ekomaki nga problème bo eskizinga na lela Londres na mboka mami longo ya Jean-Claude Mimbangu ningaka Londres makasi yango ezobima na monoko talaka sponsor nanga Betty la patronne mwana Londres tanga bamure zibolanda lisolo mama Irene na bandi kotinda bambongo kolia makambo ebele bakome kofutela ndaku na garçon moko be garçon paza kaka congolais bakutana kuna Afrique du Sud camarade naye mama Irene soki nazo benge na ozo ete na benga ka garçon wana na vanda mukomsu garçon na benga binango tonton bakangi mwana na bino nga bakangi yo bande ko sala contrôle mukanda awa na Afrique du Sud bakangi ye bakena ye na kasho po bimasko ekosengani o tozo bunda tozo ebate soki to sande mpona obmise bakangi ye mama Irene babengi su Kinshasa baisi batekshasa suke bakangi bango mo batafu ici garçon na bengi su Kinshasa mama Irene grande sœur na komi ko benga nga mama Irene baby biso ba africain soki osali likambuna mutu fo simba soki simbi te mama Irene babosa na kabolamu na mema kinde ngambo pa ya grande sœur zongisa mwana nga vandaki awa to mesa na bapasi bandeko nanga soko zo sunga mwana ya to mwana leki na yo nzela kotambola makila na suma sezinga akoma malamu soki kaka zui problème bakobosana ideo bimisaki nesengo bazaki na débit kozo faire voyager bakobosana mutu azaka ka mutu mama Irene grande sœur na koma koloba mingi mwana na yazalaki na bien mwana na koti prison bazongisa mwana mama Irene garçon na ko benga après une semaine abike basengi bango $850 et pa ya mutu moko sud-africain kuna akoluka sala makambo po babimise mama Irene nazwa mbongo ya pasi 850 na tinda babimisa ye afuti mutu wana mbongo selon liso ndenga ebisaki nga ke vie to futi mbongo abima zo bima te o mutanga lobi ndenge za bongo bato bazanga mikanda batindaki bango so ekote nini wana fo baza su 300 mama Irene compliqué na 300 na bakisi azo bima kaka te mère ba yakobe yanga après 3 semaines ba yebisinga ke neve nanga akufi na prison mama Irene sangwana ekutanga na musala ba mourir bo partager boko
comprendre pourquoi ndeko mobali ayeko beta so na Iran na masiando ki po esunga yo nanga na suite ya vite c'est la proverbe 19:20 tant on a ebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt mwana mota zozonga mokili eza na makambo ebele eza na mama moko atela kanga commentaire mingi comme nezaka makuku je crois soki na bosanité akomaka eloko moko mokili onanu tokufite tokomona makambo ebele nzamba pambola mama wana commentaire na ona tala kango chaque fois so na tie lisolo ozalaka de troisième personne ya ko commenter nzamba lola asala bandeko nyonso bolam obo commentaka na masola mama Irene pourquoi pas ba obozo partager nzamba lola akanisela bino plus bandeko bo s'abonner na site nzamba lola asala bino bolamu merci na vie na nga Jado Fumu ya Zélande vie na nga Jado Makola na kati ya Belgique Jado Makola oya la reine Vani mera ba petit nzamba lola apambola bino voilà ba morene ba mrese tozo continuer so ndenge kaka ezalaka ndeko mbabi mama Irene ezaki facilité mama Irene ekutanga na musala ton na zo nouvelle wana mobali munene lokola nga mama Irene na misubela na bilamba kosuba te kote na subi pena pantalon epolinga na bikwa na subi mama Irene nakomaki lokwa liboma na zongi na ndako mwasi na yosanga se calmer na bi o ezangambu nakomaki vraiment traumatisé na bengi grand tse batakisha sali ya nanga zolela lobi mwana na ye akoki kokufa bongo te mais esala kinga problème tout ça ndeni poko rezonga Kinshasa pa ya mama na ye mama Irene garçon na bengi ngo ko pozonga Kinshasa eza difficile wemba kunde kaka awa patati patata mama Irene comme une longue histoire na Kinshasa nani akoki kolonga Kinshasa ke na Afrique du Sud mama Irene pana biso yaya nanga wana baleki nanga baza na poma classe bayebi eloko mama Irene ezalaki choc bakunde ka na Afrique du Sud problème ezati mama Irene atinda mbongo $1800 pona kokunda mwa mbali wana na Afrique du Sud epa ya ndeko wana ya congolais akome ko be ngana famille moko so pe ya pasteur moko za na Afrique du Sud kuna mutasungaka mwa communauté bandi ko sunga ba présenter kinga pasteur ango batindeli nga photo bavandi na ndako mo loko matanga basenga ka ba cérémonie batindeli nga photo ya cercueil mama Irene batindeli nga makambo nyonso batindeli bandeko pe na Afrique neka kezala ka mama Irene eleka to pesa nzambe merci mais na tikala mal vie na koma na souci ya vie mwana bato soki avandaki na Congo ba famille papa na ekutu ba comprendre ki na ba mpo famille papa ni ba kabwana kala na grande sœur na biso boko liba ne yemo bavandaka epa na biso bandeko papa balobi ke oui eza ba risque ya vie obimisa ke na bonne foi aya mboko zalaki likambo ekutami na nzela ça arrive makambo ebimaki vraiment ebele mama Irene liso na zobetela bino neve nanga akufaki année passée mama Irene akufaki année passée na max ndende ko na neve nanga akufaki mama Irene ezalaki nga vraiment passe ezalaki choc nazo passer ba maman moko eza très difficile même na famille quand c'est nanga so na bengi kaka azaka na voix assez azalaka na voix assez mère na comment ko lemba na obenga quand c'est nanga zalaka na bana misato bango misato baza kuna ya Kinshasa bavandaka epa na biso classe ya malonga ezate vie ya malonga ezate donc c'est ça o azaki mwa mayele koko bima ya koluka vie ye wana akende kokufa na Afrique du Sud mama Irene tovandaka eloko na bengi po beta lisolo ebisa ba more mokili oyo tokomona vraiment makambo ebele ça c'est vrai mama Irene o nazo ebiso eza histoire vrai eza kindokite eza film te eza makambo kwei na kati ya libota nanga na famille nanga mama Irene na bandi kolanda bambule bele na landaka maso so betaka mama Irene mais tant ekomi ko komela biso tolobi te nzamba pambola mama Irene masende ki maso la betaka likambo ezwaka moto ezwaka nzete te mama Irene kaka na musala nde na osa na je appelle kaka ya mwana mobali wana bengaka ngo bakundaka ndeko nanga Kinshasa camarade bazali kovanda nenda kumoko abenga na musala na yambaki ete vi nazaki vraiment na musala mais tant on a qui pose na rappela qui est to bandi kosola viende ninga bibien boni bino kuna ça va boni mboka ngonga naza sukuna te naza na France ça fait 3 mois naza na France maintenant c'est la ka WhatsApp nanga ya numéro nanga wana ya kala bon sali voyage bien vie na côté mboka na pona bima na bundi na bimi na se retrouver na France na komi poto ça fait 3 mois mais masola poto nde toyoka ngo vie ya ngote mboka eza mboka ba réalité 3 mois kaka na kutena batina yoki masola poto ya ndenge na ndenge foko bwaka ngu
bonda faut s'attendre na ba rejet ah poto eza mystique vie poto vraiment bokembaka 3 mois kaka na vai na France mais nazoyoka masolo ba réalité mikili eza facilité on abaki na bengo vie to solola omoni nga aza muta famille na bino te mena tika lokwa na culpabilité moko boye na vie ezosalanga bien te yango na baye to solola propos ya petit frère na oyo akufa abi aolobi ni abi ke petit frère na akufa na ete abi akufa te bana nzambe bolanda histoire abala fille moko ya sud africaine kuna bavandaka kutu fille yanga uchobota abi bon abi oui bambongo so bande kotinda ba prison ba matanga bande ko zongo mona pe biso moi parti pasteur en te présenter ko soit disant pasteur asane pasteur la master mobo ya congolais akota free sud kala lo bara mo anglais bien yanga zai ko lo banon anglais pe lo ko za muta Canada ta moni ba anglais pe belé o considérer bande ko nanga ba considérer ba to na langue ya ba fu bazara pe na costume bazali miyibi ya français pe bazali surtout mikolo na Kinshasa bato basenga na baba basenga suna lingala te bakoma osenga kana français le bel français muta osenga mbona ndia mazo sengo mbongo na français bolongo na complexe à langue ndeko ba mairan garçon ba anglais très bien so te nga parole de Dieu nzoka zaki ne pasteur te azaka jomo congolais ou bien na friti da maîtriser mon anglais na ba bimisie pasteur ba photo la bakanga ki wana batindenga ezaki matanga na bango te ezaki camarade na mamba boma kaika na friti sud kuna nde bazwaki ba photo wana ka ya kala ba bongisi batindelinga seke batindaki rien à voir na matanga na biso bon mais loko nazo moi vie comme nazo biso maman n'est pas botier na Congo ayebi ke moi na kufa te pour moi na utai ko benga yeke aboti mais pourquoi yotikala ka bongo ke akufa po ezaki lo moto beta hibale mo fa ba fongolo ka kufa te abi mambozo bananga eza esola bi manazo bana vie na koso pona zwanini mama ira na moment na mwana enregistrer ata mutango ezaki na téléphone moko na musala mama ira esala kinga vraiment choc. Tant que cela dit merci de ma pambolo ko garder ka WhatsApp no to ko benga au cas où ko changer numéro salanga sin o po mi te vie potala ka otamba na ba culpabilité boy c'est pas bien habité tout master mo boy ebi ka ebi neve no to zara ne pe kana fu ti die pe déjà France na bete cela dit non mon frère faut benga oncle là c'est pas bien poto eza pas si to alobi ka blo moi bon maman Irene et cela kinga bien te na bengi grande sœur na nga na zuete na bengi petit frère ya neve o baba kufile ko alandi ya mobali na bandi ko expliquer mambo wana neve nanga atomboki abi oncle soki pena yo yebi ka kufa seke baba ndoki ponga na za même na numéro WhatsApp na ekuna fridi to komanaka oncle po benga kano biso to benga ka mama yango ya kufa ka kabi menga na benga mabina zolela bande ko papa na bina bi bande ko pa biso ni nyoso la na bango abi non bande ko pa so basola comprendre kana bango kuta bi non oncle bien que ngai na grand frère to botem papa moko te me bande ko papa na mutaboko langa jamais ba ko sala makamba bongo eza na sens te donc fona ke ko tuna bango abi ke ko tuna bande ko tata na neve na nga ko ba yebi na makambo wana te ba bika ka voyager ke na Afrique du Sud mama ira na ko comprendre que je wana eza je ya neve nanga na mama na ye mama irani pesa conseil na ba famille ezala ki façon ya kolela nga mbongo ataki fie ba tuzemi na Afrique du Sud fala lukanda ku a changer ndako bimana mama irani histoire eza mulai meloko na ko beta kake neve nanga akufate azana bomoy mama irani eza pasi eza mawana ba famille tina niveau oyo kimutema mabe tina zo bete so nazo koka kondima ngote elekela kangana madame nanga na ndako mama Irene eze sika pe na baya grande sœur na biso yanga koka kovanda na libala ta bota bana misatu na batata misatu avanda ka pa na biso bandana eba grande sœur nanga bana bakoli azala ka pa na biso mama Irene azandoki na baya kosunga famille beta liso nanga tong na landi masolo zo beta mikolo na hebisi madame na kobenga mama Irene lokola tanga ne kombote abeta liso soka tangi mboka Canada ataye nevango na futi soka yoki etalie mera na benga kete na lobisa kete pona nga na mutu nanga eza deja akufa leki na mobalo alanda akoma kuluna babiso bandi ko menacer bango na lupango na fois longo la porte na ndako muta edaka biso oncle bokosa mama koma ko bundisa grande sœur ba rapport na zui ndenge nyonso mama Irene na tika bango basala vie na bango parce que balingi ngate nga naza na bana nanga ndenge bapesa nga sangwa kufi na zaka na musala na misubela kana bilamba mera na zonga na voiture na pantalon na misubela soki nga na koya kana sa crise na kufaki
mwasi na nga na bana bayengaki batikala ndenge nini na famille ya motema mabe boye o bazomikosa deja bakufa mama na biso akufa papa na biso akufa tika biso bana na bana mama irani nzoka ezalaki je ya grande sœur na mwana na ye mama irani nga na grande sœur na nga mpe mama so tobotamika ya biso mibale ngai nde naza na bandeko na nga kota papa kota tata na nga botinga na botama na bandeko na nga mosusu mais grande sœur na mpe mama tobotamika ya biso mbamirani pesa bandeko conseil awa lona ninga su kosunga ete soki moto ake komona azosouffrir aoloba nini ayazaka na Canada aza na voiture aza na bana akipaka famille ya mwasi akipaka famille na ete lisolo betia bandeko poto bakenda kotonga bandeko na Kinshasa yange boti lisolo mamerende tinga na kipaka famille na ngate balia te badinda na mbula ba se sauver mama irene talinga te na somba voiture nanga na zwanda kunanga awa na Canada naza na mwasi na bana parce que na eda famille mingi mama irene teloko basalanga ba blessanga yebisa bandeko bazoke kotonga bato na Kinshasa ke azaka na poto asala ke loko te tam sous suite ba comportement ba famille mutakoma na poto bo tande ti likambe komelanga partager lenga lisolo nzamba lo la kopambola yo eza na musicien moko na pesi mbote papa na biso wazekwa alongola musicien na moko na okaka masolo moko boye mission na kosaka super mission na za vraiment te na lisolo na mutu mais na ebike akosaka eke akufaka bandeko nanga soki muta kosi yo kakufi yo pe fondima kakufi tanga koya kobimake akufi ta kosi yo tikalaka akufi da muta bongo ata na société ko zone sa soute parce que za bêtise mo mbala bindenge bakosa ekaka kufa neve na e ayoka na za mfuti la bala fi moko abota mamerane nga na ebika akufa modeli mama na ebe keza jia ye na mwane pourquoi bande kolela nga na telefone nga pe ida ko benga ba nevu wana ezate ba nevu ba zamobi mo voyou ba leki na yiwana na tsaka bango pe na kamingi te na ze ko swana nga na bango te na so akami na gantia so ka na benga ntia njoka bande ko activer kolela asali ki mawa ezala ki je na e na mwana na ye ba merani pesa conseil na ba mama ya bazoba boy mwana zo ebiso ke tokosa oncle na poto na kufi yo pondimi kaka pona mbongo wana tinda mama ya na ndimi ke bazana ngotilo se sila mengana ba okindeko ekabwana merci na bandeko nyonso bolanda mama irani masiando ki soko koti na sitio mbali boso koleka boete zwa lisolo partager kende ko s'abonner na Irene Masiandoki finaka kangonga wana ya notification po orataka masola mama Irene te parce que awa okozala jamais desi biso to betaka kaka masola so to betaka aubergine te sokozo zela oyo ka kofinga na site oyo kofinga ezalaka te to salaka ba publicité to souhaitaka batu ba joyeux anniversaire wana eza cop na biso mais kofinga eza cop na biso te yango na mibengaka ebeteli pro mars moso atika masola na défaut yom toza liso na ko hésiter te benga biso so lobi tanga mboka tokotanga kotanga te biso to fonctionna kabongo nzamba lola apambola bino soki mwana mutazongi te tokutani mbala sima la na lobi bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Yango quand même na mon yango senga bien ma casque da la paltinisa la photo non le passe la commissaire est bien ma case. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant na scène na bino luka fils fashion était kablo ka qualité là qui sont on a vu musique banana et robe. On a tout un petit mot na ça la piscine on a commenté à on a eu banane blonde des personnes adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez les scamons qui bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, on a pas sur les dingues. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as robe, tu as beau sani, tu as déjà les autres classes.
bana Europe bana kini bakosaka ngo te ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya Kanogen collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela baveste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion. Adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de